Merci na bande konyo sobozomi libanda botala kabiso na tindika babi tindika chaîne ya ba diaspora tindika chaîne ya bana mboka tindika chaîne ya ba Congolais Nionso bazomi libanda ba misana kolanda babi botala ka mingi tindika pona kozwa ba information nyonso ya mboka na biso Congo ape to betaka tout sport publicité makam tout awa. Soki leki na tindika ndi bakoye bayo. Merci à Refe Kisombe, merci à Papi Kelly, merci na bango mbapo bazwa likanisi malamu ya kosala chaîne lokola tindika chaîne o ya kosala bino ba promotion partout ya kolobela makambo tali mboka na biso. Merci na équipe technique o accompagnanga toujours. Merci na Mustafa Malembe, merci à Mike Luzola du ML, merci à Snake Kwaya. Yango wana babi toza toujours na bango babi bo comprendre que nous allons makambo sika kala to komesa déjà na kombo wana. Merci na bandeko no surtout babi bozo toujours à chaque émission na biso pe tindika émission spéciale ba invité ko za émission sur la réalité ya mboka ndenge za ko kende boko mona ba image kaka yango mweza ko loba à part ba image ba wana pe ko zo réaction ya bana mboka si ba image wana boza ko mona ndenge to bana ko chila bino à chaque émission ndenge bo mona ka pe mona mboka Timothée le noir ale kaka ba réaction na ye ndenge po mona ka ba descente na ye pe ndenge pe soko za na poto ozana besoin que non ba mona ba événement ko sa na poto be descente na Kinshasa ba ONG benga biso na tindika na ba numéro za affiché wana to kolobela yango babi lelo to solo bela par rapport ya événement munene oeza na niveau ya France na Paris, journée patriotique. Oeza organisé na président Emery Damien, oeza président ya coalition des Congolais pour la transition. Ça Joseph Kabila wana idée ya bandeko na poto wana baza toujours équipe mobile et salaka wana bomoni ba image bomoni réaction ya président par rapport ya makabuta limboka sauf kaka ba caprice technique ne boka interview bobe appel o baza ko benga bandeko no sotu baya ndeko zalaka na Belgique ndeko za na Angleterre na Londres lokola ba Refe Kisombe ba Papi Kelly ba mima wetu bana mboka ya solo na babela dinganga bakoya mbango pe wana na journée patriotique oye kozala le 23. C'est réflexion pour Maramutali Mboka Boyoka idée ya bana mboka zani ni CCT coalition des Congolais pour la transition et loko ni balingi tozomona bandeko baza ko bunda ebele mais est-ce que ovandi si bandeko libanda opesa idée nous ana ngopona mboka yeke liboso pona nini mboka eza bloqué bandeko baza ebele baza ko loba mais boko mona un peu réalité na boko mona ba image na bopeka na kati ya tindika babi tindika eza wana toujours pona ko informer bino. Merci à tonton Diafo Bokofo, merci à tante Mando Mundeke, merci na tante Nathalie Mundeke tindika toujours chaîne oyo et pesaka ba opinion surtout to le bela bandeko opposition majorité société civile bandeko mouvement citoyen tout ba lekaka awa ne soko lingi événement na yo e bana leka na tindika mais par rapport à ba message oyo bandeko ya société ba pesaki baza ko inviter de kono soto za kana parti politique ya opposition ou mouvement citoyen ya société civile ya kambango le 23 na Paris wana boko mona adresse to ko pesa bino pona boya ko journée patriotique za pona mboka na biso ba idée ba kamliza ko le kana mboka na biso est-ce que boza prêt pona beleso boza prêt pona transition na ko tika ba image Mike Luzodo Alex Sabino réalité eza ko le kana mboka na biso bo mona ndenge nini bandeko baza ko faire metonga to sur bino ba micro balade pona bandeko ko ni baza ko raisonner pona baza ko bouleni ni pona mboka na biso mais tande bo biso à chaque fois mona chaque fois to la sabino ba idée ya bandeko baza na poto na réalité zo le kana mboka to coller yango po mona ndenge nini makambo eza ko kende oza joueur oza politicien benga tindika baeba makamuni oza ko sala libanda mais dans tout ce cas image on ndeko na biso ML Mike Luzola dio aza toujours na technique balobi ya simara machine surtout équipe technique ya Next Topic toujours mobile. Eza wana pona kosala musala partout. Merci à Mustafa Malebe babi to benga kai coach to zalaka naye coach aza toujours pona ko coacher mamno so tu ya tindika ngana tikibino bota no ba image oyo bongo to se retrouver juste après. Il compte s'appuyer sur ces deux caisses de résonance, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle, pour repousser la présidentielle et commencer par les locales qui lui permettront de gagner du temps et enfin de changer la constitution pour s'ériger en président à vie. Qui veut de Joseph Kabila comme président du Congo à vie? Personne. Qui veut de Joseph Kabila comme président du Congo à vie? Personne. Alors il va faire quoi? Partir. Et s'il ne part pas, nous devons le chasser. Très bien. S'il ne part pas, nous devons le chasser.
Kamanda aba mimo. Abomi. Oh. Pekana na pusi mwana. Pekana pusi. Zela koko tate. Wana filmer bango. Star. Yo usani. Pena de kalanga. Aku expliquei. Devo trabalhar. Penda boko chope ka chokopia ngwa. Il compte s'appuyer sur ces deux caisses de résonance, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle, pour repousser la présidentielle et commencer par les locales qui lui permettront de gagner du temps et enfin de changer la constitution pour s'ériger en président à vie. Qui veut de Joseph Kabila comme président du Congo à vie? Personne. Qui veut de Joseph Kabila comme président du Congo à vie? Personne. Alors il va faire quoi? Partir. Et s'il ne part pas, nous devons le chasser. Très bien. S'il ne part pas, nous devons le chasser. Kamanda aba mimo. Abomi. Oh. Pekana na pusi mwana. Pekana pusi. Zela koko tate. Wana filmer bango. Star. Yo usani. Pena de kalanga. Aku expliquei. Devo trabalhar. Penda boko chope ka chokopia ngwa. Merci na bande kone botali image wana bobuti kotala ngo. Merci na bande kone surtout basana diaspora baza ko raisonner pona mboka na biso Kongo basana souci makasi ke mboka ekende liboso. Merci na batu pe basana idée ya ko investir babi olie ki osala ka ba commentaire ya ko finga ka batu ya ko komaka makamu mususu aider mboka raisonner pona mboka makamu ke liboso ndenge papi kelina réflexion mi bazwa idée ya kocha tindika pona balongola un peu chômage ke no bande ko musu bazala kana biso to zala wana pona ko aider ko futa mai ko futa courant ko tambola makambe belé. Idée ya malamu nde yango nazala pe na idée lokola bana mboka ya solo lokola bamima wetu bazala ka idée ya ko aider biso na idée ya ko tinda ka ba motivation pona to sala musala o na norme zala na idée malamu lokola tonton dia fobo kofo o toujours atika ka biso tazala ka toujours na biso pona ko aider biso pe zala na idée ya nationalisme lokola Tantine Nathalie Mundeke lokola Tantine Mado Mundeke bazaka toujours prena biso lokola kwa mishaka motema ya bijou tati na Londres bazaka toujours pona ko aider biso lokola Élysée Matondo mama na grâce o toujours atika biso tina tindika chaîne o eza ko bondela bino tindika to zawana pona ba promotion na bino. Merci na bande ko tu botala ka biso bozala toujours connecté wana osana besoin ya événement na osana besoin ya fête osa activité politique lokola journée patriotique et kozala le 23 na Paris wana
boya adresse eza ma un peu adresse eza bon mon adresse nande kona biso maki na communiquer koleka wana boya mbangu wana boyoka idée na yebi keno ba papi kela ba refait que sombe ba kozala wana par rapport ya idée ya président Damien et Mairie Damien aza toujours aza ko bunela mboka o toujours aza na vision mususu pona Congo babi Congo zo senga batu lokola ba président et Mairie Damien wazana vision ya sika pona mboka ekende liboso et puis c'était toujours basana vision monene pona makamotali mboka na biso. Merci na bandeko tu ya opposition ya majorité bozala toujours pona ko bondela mboka et puis na ba combattant surtout benga kabiso bandeko ba combattant tout boza partout benga kabiso bo apuya kabiso bo motiva kabiso pe bo soutenir kabiso moralement physiquement bo soutenir financièrement de bo tchaka ba makoki toujours to kita libanda bo se connecter na tindika ngana tikibino. Ciao.